Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Nous a déterminé à Kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance c'est ça qui sous-soute. Mwana musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Et zo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà Umeya Kabila. Ce qui le 23, élection ezalité le 24, tout cinq indépendance à Bissau. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Ça, c'est ton fils, non? Oui. C'est lui qui c'est bâti quand même, hein? Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia, www.congolocolenews.net. Merci Balandi Nabiso. Banamboka toko yebisa bino ke masolo ya mboka ebandi. Na ndenge ya mwana musala na bino toujours. Boyebi bien ke to zalaka mingi bisika bakolobela mboka. Poto yeba na komona pe kolandela. Lolenge nini makambo ekotambola na mboka, c'est pour vous dire bisika nyonso information ezalaka biso to yeba kana kozala poto yeba na ko servir bino na ndenge esengeli na musala oyo bozwaki biso bana misala na bino. Raison pour laquelle bokomona biso lisusu lelo awa na lukusa 218 bipai wapi ezwami biro ya senta oyo ekambami na mutu ya bwanya. Biro ya senta ekambami na mutu ya bwanya otoko benga mwana mboka Joseph Olenga Nkoy oyo azali président ya senta. Boyebi bien ke mwana mboka depuis azwa biro yango masolo ekotambola normal na kati ya mboka na biso. Bana mboka bokotuna toye kosala nini? Ezali nde bokutani munene ya batu oyo babimisaki na boloko na nzela ya ba effort oyo ezalaki fourni na senta baye ko reconnaître musala oyo institution ya senta esali par rapport ya vina bango. C'est pourquoi baye ko pesa longonya na mwana mboka Joseph Olenga Nkoy na biro mobimba ya senta longonya wana ya reconnaissance ya bitumba nyonso babundi. Bana mboka tokoki koloba na munoko kaka te parce que boyebi ke TV ezali nde bilili elobaka. Tozokota nanu boyoka ndenge balobaki sima ya bokutani na bango. Ce qui est d'abord à retenir, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude que nous avons, nous, comme prisonniers politiques, bénéficiaires des actes combien salutaires posés par le président du CNSA, qui est allé personnellement rencontrer le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de sorte à lui implorer pour que nous sortions de ce long calvaire là où nous étions. Et dans cet entretien, il s'est aussi été question par rapport aux autres compatriotes qui sont encore à ce jour en prison, bénéficiaires des mêmes actes que nous autres qui sommes sortis, comme le cas de Floribert Zabou, qui a totalisé aujourd'hui 14 ans, prévenu, le cas de Zougbia, les groupes même les expulsés de Congo-Brazzaville. Est-ce qu'ils rendez-vous compte que les compatriotes expulsés dans un autre temps, qu'ils arrivent ici, on les récupère, on les amène en prison. C'est
inacceptable. Également, il s'est ajouté tous mes biens. Je t'ai arrêté dans les circonstances qu'on ne peut pas tout énumérer ici, mais ce qui a aussi fait que mes biens qui n'avaient rien à voir avec mon arrestation ont été saisis, sans PV de saisie, s'il vous plaît. Ce qui a fait que nous demandons au président d'INSESA de rassurer le suivi pour que mes biens saisis et l'argent me puissent être restitués. Il en a autant les cas d'autres compatriotes. J'y reviens tout simplement parce que au niveau du ministère de la Défense, il fallait que celui-là aussi puisse se bouger un peu. Les juridictions militaires, les écarts de peine, les conditionnels ne sont pas accordés pendant qu'il n'y a pas de solutions pour le même effet. L'ordre a été donné que chacun puisse faire ce qui le concerne, de sorte que nous puissions ensemble reconstruire ce très beau pays. Il est de cœur avec ceux qui croupissent là-bas et il m'a rassuré. D'abord, il m'a demandé de pouvoir lui ramener en toute urgence certains noms de personnalités et de personnes qui croupissent encore en prison, qui devraient être en liberté. Et en plus, ils ont fait le suivi de manière permanente, parce que chez nous ici, il faut faire le suivi. Sinon, les autres seront tout simplement placés dans le bannière des oubliettes. Voilà, Balandi Nabiso, Balandia, émission meilleure de la RDC, meilleure ya Mokili Mobimba. C'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. Le meilleur de la RDC, on est là que pour vous servir. Namusala Yaboye. Boyoki na mato ibino moko masolo ndenge elobami. Voilà bana mboka ezalaki bongo esengo na biso ya kokutana na bino lisusu mokolo ya lelo awa na lukusa 218 liboso ya biro ya Senta oye kambami na mwana mboka Joseph Olengankoi mutu ya Bwanya poto yebana kopesa bino information na lolenge esengeli. Soki bosepeli na bilili wana bopesa merci na mwana mboka Pichu oyo asimbi bilili ya lelo ndenge bokomona efandi kitoko wana esimbami na maboko ya mwana mboka Pichu. Alors topesi remerciement na bino nyonso balandi na biso ya poto ya par-ci par-là. Donc tango tokotala bongo tozomona bino nyonso bobengaka biso na États-Unis, bino nyonso bobengaka biso na Londres, bino nyonso bobengaka biso na France, bino nyonso bobengaka biso na Russie, bino nyonso bobengaka biso na Suisse, bino nyonso bozolanda biso na Canada. Tango tokomona na Afrique tozomona bato bazobenga biso na Afrique du Sud, na Nigeria, na Algérie, na Égypte, na Tunisie. En tout cas boza tellement ebele bozobenga biso na mboka mobimba na ba province lokola ba Kasai, Bandundu, Katanga, Lomami, Olomami, voilà, Tanganyika, bozobenga biso par-ci par-là. En tout cas ekosala biso kitoko makasi. Topesi merci na bino lisusu na ndenge ya mwana musala na bino toujours. Botikala malamu tokutani mbala sima. Merci bana mboka, merci Balandi ya émission meilleure de la RDC. Toza déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisaki Kabila alingi te baélection esalama. Umeya Kabila, umeya. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà umeya Kabila. Soki le 23, élection ezalité le 24, tosengi indépendance à biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.